ya diama Gisele Umba Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba. Bonsoir, bonsoir, Balandinyo sur la Diamant Noir. Ba oyo nyonso ba sepelaka na Mama Dostine bolanda ngai na Diamant Noir. Mama Dostine ayela bino toujours basangwa solo. Akosaka te, yaye ratarate. Yaye za basango penza oya solo ya la source. Bolanda na Diamant Noir. Mama Dostine Chitobe. Alors, émission na lelo ezalaki puisque na Gabon, c'est une femme qui s'est mise debout pour parler un peu de cours constitutionnels. Alors, yango ngai pe lelo na lobby que ceux qui na Gabon ba maman ba telemi ya cours. Pourquoi pas biso pe ba maman congolaise ya RDC to la mukape to lobela pe même likambo. En tout cas, nazo senga na peuple congolais. Ma maman congolaise, botte manano, totika na ba distraction, totika makaba ba distraction. Hein? Ah, vraiment nazo senga ka na bino ke nazo senga na bino nyonso, bolandanga ya Diamant Noir. Pour la décrispation, to senga ki ba bimisa ba Claude Bouyambo, ba Franck Diongo, ba Jomi Ndongala. Ba mususu na bosani me ba ona bosani ba kombo ba vouloir ngate nazo senga ke ba bimisa bango. Martin Fayulu lobi toko kende ndenge wana te, toko kende na élection te, toko kende te. Biso nyonso sima cardinal Mosengo. Diamant, diamant, diamant noir. Suivez Diamant Noir. Bonjour maman Gisèle, Diamant Noir. Et puis bonjour na balandinyo sur la Diamant Noir. Loko na yebisa ibino muta luka Mama Dostine alandaye na Diamant Noir. Merci na bino nyonso bolanda biso siko na Diamant Noir. Voilà, merci na abonné nous surtout ndena lobaka bo s'abonner vraiment na ces émissions et ça facile bo s'abonner et bo sanate vraiment ou activer notification. Voilà, bino na monde entier sika bozwami o bolanda ka biso na Diamant Noir TV. Ceux qui Diamant Noir salima bende to lobaka bo bengi bo commenter bo lobby pona ko bomisa misala pona moni ba abonné na éviter ceux qui problème ezanini na vraiment na Diamant Noir TV. Ceux qui ont na YouTube, il faut mettre Diamant Noir et TV à la fin pour mon que Gisèle Umba Akobima, Mosali Mutopamba. Oya mbaka mama, lokola Mama Dostine Jitobe, oya zali boso na biso leo na plateau, aza mama ya Beni. Lelo aye mama ya Beni. Pasio ezana Congo, yebisa biso. C'est parti, bonne santé mboka tout ndengede. Maman Gisèle, ce n'est pas facile hein. Biso ba maman vraiment na éviter ba maman les muso bozola la pongi menga na kokola la pongi te bande kolanga nazola la pongi te Mama Diamant Noir nazola la pongi te ceux qui na ebiso passe onga Mama Dostine na nango ondima te na komusa ba insomnie les muso na katkati ya butu na kanisi au moins so téléphone moi ipo kanga téléphone ya te toza ba maman o kanga téléphone ndenge ni mama ngai bande kolanga bolimbisa ngai na pasi et sengwezate bandeko na ngai naza violé tous les jours bazo violé nga na tongo na pokwa na mama ya Beni toza na Beni donc bazo violé ba mama bazo boma ko beta ba mama ba moni que passe leki ba mama ba telemaki ba lobi trop c'est trop cette fois ici ba mama nyos ba sali marche ba keti liboso a commune bake ko lela kuna soko talinde ba mama baninga basi ba olela Mama Gisèle et ça le passe pona nini konyoko la biso ba mama biso ndeto boti bino biso ndeto lambela kabino kozwana zemi 9 mois tiko ya kobota mwana et ya facilité pona nini bozonyoko la ba mama ya Beni boyi ba mama nyoso ya côté wana ba Bukavu kuna ba mama Beni bazo lela balala ka susu te ba komi ko lala ba groupe po bazo banga na butu mama ewe koyela bango bazo yeba te bokangi mibali na bango bobomi mibali na biso bobomi ba na biso bozo continuer lisusu jusqu'à quand biso ba mama to bandolela mama e a pasi mingi Mama Gisèle e a pasi mingi nazo tala baninga basi soko tali basi kitoko
mais bana kimia te. Bana kimia te na Beni. Gouvernement ya ndenge nini oyo na Kinshasa insécurité na Beni, n'en parlons même pas, mais finalement na Bakasai na Bandundu partout. Hein? Pourquoi bozo nyokola ba mama? Tango bozo bazo violer ba mama, bazo beta bango, bozo zwelo ko nini? Eza mboka na bango, place bango ba botami, place bango ba koli. Siko bino bolingi, bosali susu ne bosala ki na Kasai. Na Kasai bo déplacer ba mama, combien de millions de personnes ba katisi, ba komi ba réfugiés na Angola? Pourquoi? Pona kokima passe leki maman. Passe leki maman Gisèle, passe leki. Et nena zolo banona ata na makasi ya olobate maman. Naza vraiment nzoto nyonso elembi ngai. Pona nini bozo nyokola ba peuple congolais? Pourquoi? Pona bozui mbongo eza. Mais kuna po mbongo eza. Maman, la fois passée soko yebi na lobaki no nini. Na lobi eloko tozo kufela pona Congo e yali ba richesse de l'équipe biso mingi. To leki na biloko ebele ba malakite ba or ba biloko ebele diamant mususu ba colbat ba biloko ebele ba coltan ba makambo ebele bele maman. Il y en a beaucoup que moi peut-être que je n'arrive même pas à parler. Hein? Ah, sikoyo bakanga ba monaki susu ba matière mususu. Mais ça passe. Et ça passe pona nini bozo sala boye. Hein? Yo premier ministre, musala na yo nini? Nani ministre ya sécurité ya nani ya intérieur, musala na yo nini? Tango ba mama bazolela, meka nani ko kende kotala? Bo bazo kenda bango ata kuna te. Bazo kende kuna te ba osala loko moko te. To suka wapi? Bana wana filimbi bavandi bazalaki ata na munduki te, ata nzete te, ata libanga te. Basangana ki jour ezaki feria ezaki ni mardi le premier bakero sala marche na bango, mais il faut moi ande bakangi su bana wana babwaki bango na mituka mama na leli penza na gangi na kolela natali wana bana ngai bazoke na bango nyonso wapi bazaki ata ebele te baki so 19 basali nini na ebite gouvernement oyo bazana mawate bazana mawata mukete bana mawate. Mais pourquoi bango bazana mawa ceux qui Beni ezali nango pona bango Beni ezana ngo sika moko ya ko bomela ya ko sakanela pona Congo RDC? Est-ce que ezana place moko ba bateli côté ba sa mabete? Ah mais siko na Congo partout hein, insécurité totale hein, partout. Insécurité totale. Même na kati Kinshasa kuto ezana ba quartier mususu vers 18h tu ne peux pas passer. Tu ne peux même pas y aller. Surtout mon équipe bandeko balandaki mona 8 ans ba azosaki ndumba na Congo. Lelo mama Dostine na mama Beni. Mais ça commentaire mona ya 8 ans a commis déjà ko sala kindumba pour habiter sa famille na bon, mama limbisanga na 8 ans na ebite mona soki plaisir ni na okoza nango mengai moko oya 12 ans na mona 13 ans. Moi, je suis parvenu à dire que si tu as mobile 5 minutes ou bien 2 minutes, tu ce que tu regretter. Là, ngai moko mama Dostine wana na monango. Na 7e rue liboso na ngai, na place commerciale na sima wana, okokuta bango batonda wana na mikolo na bana mike. Au moins les mususu ya mikolo ba obenga na bana wa mike. Wana monango po est-ce que maman na Kinshasa misale yali? Na Kinshasa misale zate. Mais ça les alités, puisque le problème c'est quoi? Banda ba gouvernement oyo ekota ba créer ba société te, ba créer ba société te, misale kozala ndeni. Ba kuluna bozo benga kuluna. Nana luki ba kuluna. Eza biso moko. Eza gouvernement mutaluki ba kuluna. Puisque ceux qui misale ezalaki ba ba oke sa misala. Est-ce que ba kuluna ba rosa? Est-ce que ceux qui va papa va payer, ba maman ba ok musala ba payer, puisque si ko to en égalité ba maman na ba papa na bureau biso nyo stokenda nzela moko, mais ceux qui ba tu baza payer peuple congolais a payer. Égalité maman zo le na poto tozo be égalité na Congo. Ah mais même na Congo mais eza na ba côté musu ba papa musu ba respecter ba cité ba zwara biso ka lokola ba maman kala mais to lo bani. Mais normalement ah et bon pour la nini to banda o fêter nani le 8 mars. Puisqu'il y avait l'égalité. Égalité, quota, c'est quoi?
Il y a l'égalité, c'est pour cela. Ba maman, ba femme ministre bayali, ba maman docteur bayali. Partout ezali na ba maman ba kota partout na ba ministère na médecine nyonso ba maman bayali. Alors, ceux qui bazo futa bango bien, est-ce que bana na bango ba kiosa kindumba? Hein? Bana ba osa kindumba te, puisque bana ba kiosa kindumba yo yebsanga maman, okozala na mot dur devant ton enfant. Puisque au moment où toi-même tu es capable de faire nourrir tes enfants, alors comment va là-bas que de kolukate? Puisque papa n'est pas payé. Papa tant à kolinga gangue la moi. Mais hier quand j'étais acheté du pain, avec quel argent? Mais c'est ça. Et moi na sikoyo, papa rozala sous une autorité sur moi na te, puisque papa est incapable ya kosombe la moi na tali pata ilamba. Alors moi na yemoka ke osa kindumba. Akoya ayena moi sachet ne andunda apesi mama lambi atieli olikola mesa et tu n'as rien à dire. Merci maman Dostine, tu vraiment toi avancé na makambu ya mboka ndenge tozoloba tozoyoka yo likambu ya Rossi lelo to ebaki evalé corps à Rossi bima lelo mais ndenge to fandi maman sans toutefois te couper la parole au mona inga na saka munene na bino na oke luka place à matanga ya Rossi yali puisque tant to landa ki information on nous a dit que les lobes à kobimisa corps ya Rossi Mukendi. Nalanda ki ndeko Elezer apesa ki programme aloba ki ke ba kobimisa corps les lobes à ko exposer yango na lemba na côté ya foire. Alors na ba okunda ye lobby samedi. C'est pour cela nga lobby na ke musala tant na uta musala na bilamba na ngamba moko na ke na matanga place ni ba congolais ba organiser to lali wana ti lobby to ke attendre ngwa to sai ba prière bango kuna ba ke na cimetière biso pe awa ndenge moko après to panzani. Mais à ma grande surprise, n'a aucune information du sous que ba nile, ba yebi date te, ba yebi jour te. Mais ceux qui basi ba kunda Rossi, ba yebi sabiso. Mais soda oyo Karine, oya bomaki Rossi. To mona place ba kanga été. Est-ce que yo mona que ba lakisi na télévision que Karine yé? To mona ika ba beza Karine na chambre hôtel, alati akangi boye ba valise boye na boye. Hein? Azo sa ba beza na ye. Mais place nyonso akei ayebaka ke aboma mwana bato un leader politique comme on est Rossi Chimanga attaque ndenge ni bisika attaque mboka nini mais na conscience na ye akoyeba ke aboma mutu mais zama wa mingi baye kozwa soda moko balakisi que c'est lui qui a tué Rossi Chimanga. Mais bazozwa biso banani puisque le quoi ba mesana kokosa peuple congolais peuple congolais voilà le mais résultat. Mais le nini esala ke bango bazobomba toujours corps à Rossi balingi babimisa ngote lisolongo ezalaka toujours bazobomba ngo eza na intérêt ni maman ti lelo na yebite pour secret yango vérité eyebi obeba ngo moko balongola ki yango no hôpital bazobanga soulèvement populaire c'est si en bref bazobanga soulèvement populaire po bayebi ke tango mukolo nzoto mwana wana ekobima ba grâce ba ko casser biloko ebele et puis fait ya régime ekozala wana fait na bango ba ekozala wana puisque soulèvement populaire banda wana mais maman la kanisi oyebi soute ba comité de laïque et de coordination na yebisa ki la fois passée que bazalaki na reporter po ezalaki ba carême pas que nini mais awa tango batali ke likambo oyo basengaki epai ya mokonzi ba lettre nyonso bakomaki bamoni ata accord moko eza respecté te ata accord moko ba respecté te yango ba lancer lisusu bakobanda ba marche na bango bientôt là pour ceux qui bango ba gouvernement bandimaka nde babimisi ba prisonnier politique mais ba Moïse Katumbi bato nyonso bazana nerzi lawa biso nyonso nde tozongi mais ti lelo ba respecter ata accord mon côté maman moyen eloko moko esala ezali. Merci maman Dostine vraiment likambo ya mboka Congo faut ba maman balobaka ndenge ba maman bazotelema lelo eza penza malamu yo telemi mama Beni to benga yo mama Beni commentaire na likambo oyo Félix lelo akomi na chef coutumier akendaki na Équateur kuna ba bénir ye ba pesier biloko nyonso ba ko pesa ye po
balobi akoy mokonzi ya banyama nyonso tu na kati ya zamba. Oui, namonaki yango mais eloko esalaki nga mpasi mo moko balobaki azala makasi ya kokanga biloko nyonso. C'est-à-dire quoi? Bazwiki mokonzi bapesi ye, bazwiki ndoki bapesi ye. Mais ngai na ko regretter pour na Félix puisque il fallait pas akende na Équateur, il fallait abandana na mboka ne moko na Kasai. Puisque soki abandaki na Kasai engaki ezala malamu. Mais maman yebisanga nga na mutu Kasai na kei na Équateur esala makate, il fallait abandana nu bakoko na ye, batata na ye, ba mama na ye, bango nyonso bapesa ye na nu bénédiction ya bakasayen puisque aza kasayen. Et puis aye ko matabandundu ndenga ko sala programme na ye. Mais comment voulez-vous? Tout le monde a Félix accueilli d'abord en Équateur. Mais bakosi conseiller wana Félix tala ye bien alinga côté. Pour wana kosi yo. Et puis na sepel a quitté comment na Félix aleki et belé abatu félicitations. Na mona ki asala ki plein félicitations Félix. Mais eloko na o décourager kinga. Au lobby o babete la basoda maboko. Papa tango lo ba babete la basoda maboko o Félix et ça kinga passe. Comment voulez-vous basoda wana bangonde ba violer biso ba maman. Ba beti ba maman. Ba maman nanga zo bima na église. Nga moko na obima na église ba beti ba botoli ba chaînette ba gourmet ko beta biso. Oh, mais oui, ko beta nani nga mona kitende basoda babanda ko beta bato. Lelo Félix, basoda na basengi peuple congolais pardon. Est-ce que avant au banda il fallait Félix à tout na ceux qui basoda basengi biso ba pardon. Tant que soda wana sengi biso pardon te, biso pe to senga bango pardon, to betela bango maboko te. Sur quelle cause o to betela bango maboko? Basoda o banyokoli biso, bazo beta biso sans respect na ba maman congolaise. En tout cas, Félix, moi, wana longolango. En tout cas, biso ba mama to sepeli atate to koki jamais ko betela nani ba soda na biso maboko. C'est quoi ça? Est-ce qu'on raisonne qui bien avant le ba moi wana Félix? Non. Naza d'accord te to betela bango maboko te. To wolola bango po bazo sala musala na bango te. Ba sala musala cible et comme il est lo Félix et longwe Kabila. Ah. Toyebite nakoloba eloko nini po omoni nga likamba Kabila penzanga na oloba lelo ata na okondane Kabila na okondane mingi te na ko condamner nanu biso moko ba congolais ba entourage nyonso ya Kabila bango nde bazopesa Kabila mutu makasi eza biso mo ba congolais batu bazo l'accès sala boy eza banani eya ba congolais hein. Basoda mama makambo nyonso moi Kabila le mso azaki na idée mususu mais biso moko ba congolais tozwa ba beki to pesa Kabila sala boy boma boy sala boy bilo mso pe ba on ba sala ka le mso yepe ayebaka te puisque des fois il n'a pas le temps de regarder ça hein. Des fois il n'a pas le temps. Likambo muke koma kokanga likambo muke kokanga en tout cas likambo nyonso ba bureau de okota na taxi maman. Au moins, on a ba portable, babando fouiller na ba portable. Mais portable les a personnel. Comment ba bureau de wana ko boto la so ki ka message yé, ata message à lokuta, il faut ba kangayo, ba la mort prison maman. Alors likambo ango ya ko kanga yango na lobaka des arrestations arbitraires. Lobelanga maman tout le temps toujours ba arrestation. Pourquoi ça na kati ya Congo? Na oyebate. Mutu lokola Moutazalaki, ancien ministre ya intérieur, Ezalaki Chadari. Mais c'est Chadari, comment tu peux insulter des mamans congolaises? Je ne comprends pas. En tant qu'ex, vous étiez d'abord le premier le ministre de l'Intérieur, M. Chadari. Aujourd'hui, tu passes à la télé devant tout le monde pour nous insulter. Comment voulez-vous, vous n'avez même pas honte devant tout le monde, devant le peuple congolais, en tant qu'un président, vous êtes un intellectuel, comment tu peux arriver jusque-là à insulter des mamans? Hein? Ça ne se fait pas.
bakanga bato babeta bato basala boy. C'est quoi ça? Quel gouvernement? Bozo finga bato en public, ça se fait pas? Comment monsieur Chadari tu peux arriver jusque là? Hein? Ça c'est la bassesse constitutionnel na bango bazui décision ya koleka na élection étant bino ba maman congolaise. Oui, au Gabon, c'est une maman, hein? Maman le quoi abisso, azui makanisi, a lobby na cour na bango, a lobby vraiment que à partir d'aujourd'hui, biso basi totel ma biso nyonso poto kende. Ba sensibiliser batu nyonso bazui décision ya ko kende na élection na bango très bien. Mais pourquoi pas biso pe ba maman congolaise, biso pe tozwa décision. Toza pe basi te, toko ko zwa pe décision. Et pourquoi pas bango na Gabon bazui biso pe na Congo pe to cause exemple ya ba maman biso pe to zwa décision wana maman. Pourquoi pas nous aussi biso to za ngai vraiment maman diamant noir likambo eza na ngai sikoyo nazo senga vraiment pardon ba papa na ebité na Congo so itoza na mibali po pasio ezo leka na Kinshasa na Congo partout pasi oyo est-ce que toza na mibali maman na yebite soki toza na mibali nazo senga na ba mama nyonso boyebisa mibali na biso que papa to telema ou ba papa balata maputa biso to lata ba pantalon na yebi ke ba papa bele ba lobi déjà bolata pantalon mais ya modèle wana te papa nanga comment bazo violer biso ba mama na bino ba leki na bino ba ya na bino ba tata mwasi tout toza pona bino bazo violer biso butu na moi ba papa bo lobe lokote. Est-ce que c'est normal? Hein? Ba papa na ngai ba congolais bo telema bo tikana lokoso ya mbongo so boyoki mutu abimi bo bolandi boyoki mutu abimi bo binos bolandi bo landela mbongo vraiment eza mawami pona peuple congolais mibali na biso baleki na biso banoko na biso bandeko na biso ya mibali c'est la honte. Hein? Boza na poto bozoke no landaka ba mbongo lokola eloko ni oya ko bomba muninga na yoka pona mbongo eza mawa. Pardon, botika nanuko, botika na ba distraction, botika ba distraction, oh Kabila asali boy, oh Félix asali boy, oh Moïse Katumbi boy. Wana nyoso yeme mabiso na distraction. Botika makambo wana, to sangana to luka ndenge nini ya kobongisa poto ke na élection. Mais pona ngai, oyebi la fois passée na lobela ki o machine wana to ndima ngote. Puisque même ba coréen bango mo bat basaki ki machine wana ba boy yango. Alors nanga na yeli susu lelo o lelo na kanisa za 4e fois nanga na zolo banayo tika maka machine yo ko imposer biso te. Comment voulez-vous nanga zolo ba ceux qui bo boy machine to ko kende ti na 2021 donc comme ko imposer peuple congolais yo uta wapi yango o comme ko imposer peuple congolais est-ce que biso no stoko za simana est-ce que biso no stolia kambongo na bino tolia kambo na binote alors to lobi ma so ba mama to lobi boy ba papa boyo ke la biso nyonso to landa na landa ki même Martin Fayulu ndenga bandai koloba to koki ko kende na élection boyete mboka eza malamu te il faut to kende na transition que Mosengo azala na tête ya transition biso nyonso même Dofredi Mutombo alobi mama dossier ni photo tele ma biso nyonso to lobela likambo ya transition sans Kabila il faut cardinal Mosengo azwa place en tant que président ya babenga oneli en tant que président de transition comme ça amemi biso to longola nano buzoba nyonso o ezali ba médiocre nyonso ba longwa nano après to akokende na élection mama élection na ndenga boy ata okeyo bozwa te ata kombo na yo nde bimaki ebimate ezaka kombo na nga. Merci. Et puis maman limbisangai na lina loba banda des années ça fait 20 ans kaka ba ministre ngo ka kombo batu nyonso bon ba na biso bazo sisa ba classe ba kotia ba mpe ba ministre te kaka ba kengo wa dondo awumeli mbula boni o nani boye o mova o boye na boye kaka bango na bango batu mususu bazate te va changer kaka ba ministre moko na ba changer ka bango ka ba kombo moko ba jeune ba wuti ko sisa ba classe il faut ba pesa bango pe chance ya kosala misala bana biso ba sisi ba université ba pesa bango pe temps ba pesa bango pe place kaka même personne stango kendo tala soki remaniement esami o tala ka kombo moko wana kaka kombo moko tozo kende wapi
ba peuple congolais to kende wat to senga ki bo bimisa ba prisonnier politique bo bimisi bango te bo tika nan makamba okanga na butu na yoki bakangi mutu boy na tongo to yoki bakangi boy mais finalement bo kanga peuple congolais bango nyonso bo kena bango bon moi ateke la prison et rotonda mais ça ne va pas Maman Gisèle likambo na lobela ki wa ba juge o bazo kanga ka batu sans motif oyebi ke bayokela kinga balongola ki au moins 200 juges baza ba diplôme te ba musu ba cordonnier ba mususu bana bano ya vernis baza ta diplôme mon côté même pas ba ke ko tia bango o baza ba juge en tout cas 200 juges au balongoli baza ta diplôme mon côté bata na expérience mon côté je ne sais pas. Il y a que dans notre pays qu'on peut voir des bêtises comme ça. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman Dostine, vraiment, un dernier mot de la fin. Mais c'est là, Nano. Na bosani sous. Pour na badosé di sayo. Élection en goto okende. Banzela nini, maman. Na opeso ba photo tia. Banzela izate. Courant izate. Ma izate. Et puis ba machine a volé wana. Et comme nanu te. Nanga tika nanu ko. Yoka na ta conseil au Martin Fayou la oyebisayo. Yoka ka fongola matoi. Nanga. Yoka iso za mayele. Bazo utiliser mais lobby obima na porte to obima na fenêtre. Ok. Oh. Solution na biso peuple congolais to message na yo fort Isaraki lelo pona ba mama ya Beni. Ah oui, pour to lembi violence. Pour bozo violer biso na butu na moy. Nga lelo na za mama Beni na lingi lisusu te na eko yebisa bino botika biso to vivre net basi nyonso. Bozo violer na butu na moy bokasi to yoka capacité na nzoto. En tout cas to yoko yebisa bino stop to lembi. Babiso a mama Beni lelo to lobi to lembi. Pardon botika biso to lembi. Donc ba mama nyonso bazolanda yo lelo basala pe lolengi moko. Ba mama nyonso boloba mibali na bino nde na lobi mama na lobi boye. Ba mama nyonso baloba mibali na bango ke to telema mibali bazali. Na yo kaka mbili ya bela yembaka ke na tango bitumba basika to lela katokima mbango manda me babenga soki nzembo ya mbili ya bela wana babibali babima botelema bozale elongo poto kendo bunda etumba to bunda etumba so mibali bobimite to longa te biso wa mama bino bokenda etumba biso to lambela bino et puis tant to mona ke bino bokokite to bando ya na sima na bino poto pousser bino mais to tika bisenga senga to tika bilanda to kenda uzwa ba mbongo pona mutuboy na mutuboy to tika na likambwana to komona ke to uzwa elonga. Merci beaucoup na balandinyo surtout ya Diamant Noir Michael Archangelis Corneille Makani ndenge bo soutenaka Diamant Noir. Merci na bino nyo surtout ba Robert de Bourse bozaye belé ce qui to tangi to kola la penza mais malembe ndi to lobaka o bazo partager ba vidéo nanga. Merci na mama Dostine ndenge to yambio mama ya Beni eza pasi likamba Congo ba mama congolaise bo telema vraiment to zape na ba mama o baningi koleka toujours na émission bo bengi po bo tuna ndenge nini elekaka po bo lekaka ko telema pona ko sensibiliser peuple congolais. Malobana ya suka to bato yo ko pesa mbote moi mais na bossa na kité na bossa ni makasi pona problème ya décrispation puisque Kabila alobaki que il faut à respecter en gros mukolo Moïse na mukolo Félix akenda ina Sainte-Thérèse alobaki que botala mboka na ngai na permettre bato kutu bomone opposant zo sala meeting de ba féliciter qui mais webi ke nzoka nde Félix asaki mabete apesa ki Kabila beki oyebi beki élection voilà te maman yo yebite voilà puisque mukolo bakenda ki kuna ezalaki po ba condamner mais tango alakisi que regardez moi ba décision ba ngai bazwa bazwi yango isusu te voilà. Ah d'accord. Et puis pona yango même pona ba prisonnier politique est-ce que bimisi nani biso nyoso to kangami na poto moi to zonga Congo ezate poso ko zo banga so okeika ba okanganga. Alors à respecter le moroté yango ba comité de laïque ba lobby bazo banda ba marche siko bocha makasi na ba marche bo bimisa su ba soda ba ya koboma bato ba gazo espira botinda lisusu mais boyebi lelo bo tinda pona biso lobby biso peto otinda la bino
lelo mama oyebi mama lelo yo za tour na yo lobi yo za pe tour ya muninga c'est comme ça. C'est comme ça. La roue tourne. Ah, voilà, ça tourne, le panier circule encore. Vraiment, merci. Maman Tozui, message na yo. Oui, l'équipe na Diamant Noir TV. 2 personnes au groupe Sambote pour tous. Oui, merci, Maman Diamant Noir. Na pesi na mbote na ya na ngai Vesha Nzitobe na Canada na mbali na ye Gilles Eleka. Na pesi bango mbote na bango pe mama na ngai baleki na nga ba na ngai. Na pesi bango mbote mingi na l'équipe opesa papi Volcan pour la fois passée apesa kinga pe mbote et puis papi Gene na pesi bino mbote mingi Elodie moi c'est à Pokoro na pesi bino nyoso mbote Matide donc mbote na bino nyoso na Moïse mwana ngaba bisous à trop puisque na linga bino nazo boma nzoto ka poto bunda pona ekolo poto tikela bino atamwa mabele po mabele nyoso ke pa ba voisin tout ça bon Christelle Mbote Diamant Noir na pesi mbote zala toujours na Taïwana et c'est mingi et je vous dis à très bientôt. Christelle maman Diamant Noir alobi ayeko pesa yo mbote mengai na pesi mbote pe na Ladisa Mayamba donc maman ba combattante wa mike wana donc na pesi bana na nyoso wa babunda Congo wana na pesi bino nyoso mbote et puis maman Louise Congo maman Congo na pesi yo pe mbote mingi voilà. Restez toujours branchés sur Diamant Noir TV et n'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas de l'émission. Je vous dis à très bientôt. Gisèle Oumba Nakolina Naya Diama Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba